Bonjour ma belle, j'espère que vous allez très bien. Nga bien par la grâce de Dieu. Donc voilà tout ça vlog na biso lelo. Comment on a passé journée na ngana bino mikolo o moi vraiment moi mati kiti. Na oka ki posa kolia kamundele e na mia la kamundele na ngai olia na ndako. Donc wana nazo episi kamundele na ngai comme bozomona biloko na tie matungulu, na tie bouillon ya viande ya elengi, na tie quelques mbuma kipe magie e naye kotia oyo eza muscade mpona elembisa viande na ngai e eloko na kosala na kotia mwa citron mokie citron mingi te mpo alinga toujours eloko kotumba mwa citron e na kotia yango chili donc oyo eza pilipili eswaka mwa makasi te mais esalaka mwa bien e na kotia yango mwa mayonnaise noki mposa kotia mwa mayonnaise ezala na goût moko e kotia mayonnaise ebele te mayonnaise kaka mokie wi mayonnaise wana vraiment tia yango okende kotumba na makala laisse tomber les belles dames et là naye komélange mosuni na nga très bien comme bozomona wana na mélange yango e na kotika yango mpona quelques minutes natika mpona quelques minutes après là naye kotia yango sikoyo na bambanzi na kokotisa yango na bambanzi mpo tokomisa yango kamundele la namoni nameki mungwa e mungwa na nga ekoki te e eloko na kosala na koya sikoyo kotia mungwa après wana na balusi encore po boyebi ke mungwa asalaka bien na viande donc mpona na balusi namoni ke c'est bon après quelques minutes naye sikoyo kokotisa kamundele na nga na banzete mpona komisa yango vraiment kamundele donc voilà nayoki vraiment mposa kolia kamundele bona kwanga na pilipili ya poussière donc nayoki vraiment mposa ela nabiki noki epa copine na nga kosala yango parce que nga awa mwana asala yango na ndako na nga eza te donc tobiki non tosala mwa barbecue na biso na mema mwa kamundele mpe totumba esalaka kaka bien wana tokotia yango sikoyo na bambanzi. Moto o lokwa lifelo nzamba sa biso grâce tokotaka lola pardon po moto boya kozika bo chaque jour tokoka te abeg. Donc voilà wana moto na biso epeli comme na biki tozalaki liboso na taba toyebi tobanda d'abord na taba aveke toke na kamundele parce que moto elekaki makasi e moto wana makala wana ewume so bakoni wana ewumelaki mpona ezwa moto mais ntango ezwi moto parto tokende kaka lola mpo lifelu mwaye te wana toye kobwaka mai mpona moto na biso ekita mpo taba na biso ezika te totie comme omoni taba na biso naki osokola wana pardon taba ekobela kaka mosala tokotumba libanda kaka. Nous sommes à dehors à tumba yo toza lokwa ya gabi mama tumba tokotumba balobaki à travailler à l'hôtel mange à l'hôtel c'est ça qui va dans ça là celui qui tumba les tabac le premier mange aussi les tabac le premier tabac la biso ebeli comme ozomona na olongola yango sikoyo baki echange couleur pro moto na okoka te miso ma belle nakosa bino te eloko nalingaka te lokola kotumba taba eza te mais comme nalingaka kolia makasi donc lokola mpe nazangi na biso kolia taba etu nalia yango vraiment kala et voilà e tozalaki na Yves nalakisa bino roba Yves ezalaka roba H&M donc azosalelaka ete quoi aosalela bamoi donc voilà wana toza na biso na système ya chile e tozela bataba na biso ebela na kamundele po tolia donc wana ekomi aire eske nasala kamundele donc tumba kaka e eloko tosalaki lokola moto tozalaki makasi tozali ke sikoyo moto ekuta e totie bakamundele na biso ya kote mpo tozalaki na makala te na mbabula tosali yango kaka na nini wana kama bozomona babenga yango sinino tono donc tosali yango kaka na tono mais tozali sikoyo moto ekita e etumbaki vraiment très très bien botande kamundele bini pas faut baluba vraiment baluba ouais parler pour ça parler baluba félicitations et raté donc voilà prolobi nango fe nasala kia wasuki bomoni pa ke suki kia wekoli asengenga ki nasala mesh alingaki mesh ya milai eleka ye ba face ba les belles dames ozak kia wa
mèche eleka face oyo ye mama nalingi mèche ya milai mais loko baza ya congé nayebi ke ok nasalela mèche moko oyo ezali mwa milai ke oyo nasalaki liboso parce que liboso so nasombi expression suki wana nakata yango 4 fois et na bendi mais là nasombi déjà suki oyo babenda donc eza lokwa facile donc eza déjà milai mpe eza facile na obenda te ok donc eloko nasali natie d'abord conditioner living conditioner na suki na ye après là na wax oyo ekoaide ngai pour ke nakanga ye suki e naaka na paquet moko ya meche oyo expression comme na biso botala milai nango eza vraiment milai loloka ngaki nasali suki ya milai na osali suki ya milai e namoni système mo baosala na TikTok baosala ke suki ebima vraiment pepele baolinga te ezalaki première fois na ngai ke nameka suki yango nabiki non nameka ngo nazalaki na wax e suki mpe ya kiawe ezalaka misuni eloko naosala na olinga suki na sete comme bomona video ezolakisa bino donc eloko naosala na obanda d'abord nako kanga suki ya kiawa na se e nakangi suki na ye après wana nde nakoyasi kokobakisa bameshe comme bokomona ndenge video ekolakisa bino natie wax wana wax ekoaide ngai pour ke nakanga suki na ye très bien après nakangi yango 3-4 fois comme ça nde naye kobakisa meshe nakokanga yango comme ça mpona kobakisa meshe je pense 2 ou 3 fois et c'est tout nayosa bino kokanga suki comme ça ezosala bien ezosala suki pepele donc esalaka kitoko compare ya kolinga lizita na se nayebi te boyebisanga nano na suka so nakangi mpe suki yango bien makambo Yesu asalelanga ngai moko nayebi ngai moko nayebi ngai moko nayebi makambo Yesu asalelanga ngai moko namona bisanga nga moko nayebi makambo Yesu asalelanga nazozela te yawe bato bayebisanga nga moko nayebi makambo Yesu asalelanga namona ngai moko namona makambo Yesu asalelanga ngai moko kumama yawe mbotikanga na yembela nzambe yo olamu namona elongolanga na libulu epesanga ntina na miso ya bato nalobi ye namona olamu yo osalele libotaranga ye Voilà ma belle, voilà na silisi comme omoni na sima na ngai lakisa bino nde suki ezobima nayebi soki meka technique oyo na ndako okozala desi te ezokanga vraiment suki kitoko soso omona aza cheveux naturel et là vraiment okozala desi te ezosala yango vraiment kitoko mpe ezosala suki na se pepele naturel donc nasepelaki namonaki nakangi yango mwa bien ebonaki azobaki mama ezosala pasi nayebi mama beauté eza pasi beauté moko te na mokili eza facile trust me donc wana naosala sepelaki na suki yango makasi comme bozomona soki olingi ke suki ezala milai okobandaka kobakisa suki ti ekokoma milai oyo olingi me ngai nasalaki yango sema nabakisaki suki 3 fois 3 fois bien 2 non 3 fois nabakisaki 3 fois mpona ningaki te ke ezali trop milai donc voilà mais asepelaki comme bozomona na suki na biso ezokende comme ça tozokontinue toujours kosala suki mwa tozalaki mpe na kelisia azalaki onaka bomone na caméra quoi mais sino te tosala na suki akiawa bientôt ezosila tokanga suki wana na silisi suki na ye donc naokatakata sikoyo
basalite oyo ebima na suki avant ke natia yango na mai ya moto e pake wana nyonso esilaki te bale belle dame nga ndo nakanga mona te ke suki expression pake mobimba nakanga bango kaka bapake suki etikalaka toujours mpo nalingaka te ke suki ezala ebele na motu mpo aa na mwana aa na se ya 10 ans et voilà comme ça mpona ye kotia yango na mai ya moto apona ye kobwakela yango spray wana ya olive mpo engengisa suki asepelaki nango komema kitoko nga mpe nasepelaki donc evandi nga comme ça mpona vacance afanda nanu comme ça motu ezala propre tike classe ezonga nde tokofungola tokangi suki mosusu me momoni suki yango koma tiki nanga commentaire na se nameki bien nakangi bien ene balebeda tosana inbox moko naza na yango compagnie na biso ya Elavat batindelaki ngai oyo ezali collagène na biso ya poussière oyo eza deuxième fois batindelanga collagène oyo miti collagène comme bozomona bazala nango na bafleuve ebele baa nango na oyo ezali ya vanilla e baa nango na fleuve ya chocolat e baa nango na oyo ezali non fleuve ok eza na goût moko te donc voilà e nga naponaki na goût oyo ya vanilla mpo nga alinga vanilla mingi e baopesi mpe basempo na bango oyo ezali ya vanilla na oyo ezali ya chocolat na oyo ezali ya na oyo eza na goût moko te donc voici kolinga chocolat tolinga vanille tolingaka goût moko te donc baza nango mpe e la batindeli biso baccessoire oyo ye na kati comme nabiki oyo ezali deuxième fois ke bapesanga collagène na bango e ezalaka vraiment bien bobi ke collagène eza vraiment bien na biso bato toleki déjà ba âge ya ba 30 ans bale belle dame eza vraiment important komela collagène même mpona poso okobanda komona ke pona ezoglow elongi oyo banda toujours kopesa lumière collagène eza vraiment très bien et non lorsque bino komanga na salelaka yango mona atiaka yango na matcha mona asalela yango na mai sema yango moko na meli ça dépend seulement ndenge yo olingi osalela yango soki olingaka matcha te okotia yango na café soki olingaka café parce que eza kaka goût epesaka café na goût soki olingi mais soni te okomela yango seulement ki na mai comme ça otia yango na mai nde na tie e ozwi mixeur nango omixe yango très 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 bien ntango omixe osilisi omeli na eza vraiment très bien ou bien soki olingi boye te okotia yango lokwa na matcha ndenge na osalela bino bomona nde na osala yango Voilà ma belle, c'est comme ça que nga amela collagène na ngai donc naotia lien nango na se soki oza intéressé nango ok donc wana naza na 2-3 bilamba comme ça il faut na présenter bino ya belle abonnette atindeli biso na batanto wana nango ya été comme ça biloko ya mwa couleur esalaka kaka kitoko ela belle abonnette ya koti vraiment biloko ya kitoko mpona ntango ozokende vacances olingi oleka mwa mpepa bien olingi ozwa vitamine D obima toujours sexy respect you know chic et tout donc belle abonnette c'est vraiment biloko ya kitoko oyo na représenter les bino donc voilà là dans la première look nanga ya belle abonnette d'information nango nyonso to ekozala na se ya vidéo d'accord les belles dames là nazwi ensemble oyo eza na tisi na biso ya serre-corps les belles dames ezali jupe na eloko ya likolo et là nalati yango na taille M nalati yango na taille M jupe ekokinga vraiment très bien mais elamba ezanga mwa monene nakoya pembe bomona elamba eza monene et pourtant nde ezalaki na modo ekosona sans que je pense que elamba engaki ezala bien soki ezalaki comme ça ok eza comme ça lokwa mwa serre-corps nayebi te so na okende pas tailleur so tailleur akoki odimnele yango ça fait comme ça ça fait joli nayebi te so bozomona bien comme ça ekosala kitoko mais sunu te so natiki yango boye eza beaucoup de tissu mais sunu te na moto alinga vraiment kolakisa nzoto te comme ça c'est respect omoni eza comme ça esali respect mais nga nazomona ki sexy nango eza seulement que soki top nango eza mo serre-corps pour que elakisaka eza top na eloko ase nasepeli na top nde basali maboko nango basali awa monene e awa basali yango mwa nayebi te bomonde esali donc koto basali yango loboko monene koto basali yango loboko mokie mais sunu te eza vraiment kitoko couleur nango na couleur ya vert nasepeli nango vandi mpe kitoko na po na ngai e nsima na biso c'est comme ça vraiment simple alake awililaki bale belle dame la bokomona ngai nango nda lipapa nanga moko ya clair lipapa nanga moko ya bien ase It's nice. C'est moi qui n'ont pas taillé pour tailler vraiment à pour bon le sens dans côté dans mon qui et l'équipe ça m'a bêté mais ça vraiment look vraiment que la ligne qui a monté comme dans mon qui ont pas modo c'est ça que la ligne qui a mon bongo et comme ça et ça l'envoie avec beaucoup de tissus mais ça m'a bêté donc là même comme ça aussi ou bien encore quand on peut
lisite na sima comme ça et na sali yango comme ça pona esala seulement ke eza jupe na eloko ya likolo. Eloko mosusu naza nango ezali robe, nazwaki robe na grande naza na mariage ezoya et nazwaki robe oyo na mariage eza ya couleur ya mwindu et nazwi yango na taille M. Eza vraiment robe moko vraiment simple robe comme bozomona. Ouh, the dress is giving bale belle dame. Wow, mimona sikobo na brutu. Oh my goodness, bale belle dame robe oh na kuna psola te l'enchaîner te. Et donc elle te mo boka mukie ya bière. Bale belle dame na ba mingi te to meka robe na biso to meka. Ok ma belle, là na meki robe na biso, mais na kanyango tira ti likolo te la, tira tza vraiment anase parce que moi on kanga nga moko ya te posa vraiment serré. Mais na meki libino bozo kaka idée ndenge ya robe na biso ezali, botala likolo robe na biso déjà, rien à dire, ba détail na wana vraiment c'est très joli. Na fête moko zo kende ya mariage, anniversaire, wow, the dress is giving ba les belles dames. C'est vraiment joli, rien à dire. Moi, si on a dit qu'on cherche un comme kende et ça na kingo comme ça, ou bien on a tango sans chaînette, mais sinon c'est really nice. Na talon moko ya argent, talon moko ya noir, ou tikika awa boys à la argent. Et là dans la mariage, je pense que robe oyo, ils ont la wish list là qui dans la mariage. Je pense que sinon là on va avec ceux qui ont mis coussé dans un angle comme ça pour que ceux qui ont mis là comme dans le la bloco oyo donc ceux qui ont mis coussé ou bien noani moko ya bien et ça là vraiment robe non vraiment qui toko et baby qui va robe à la barnette ba tissu nango et moni ça sous-vêtement té. Ils ont vraiment bien là, ils ont vraiment bien protégé. I love the dress. Et là, on souka au toza na haut. Déjà, puis dans la tête qu'on a mariage, on a kenda qui va de belles dames. Il a sepelé qui n'a robe au mingi, tout le monde qui a modo. Les ali taille M. Robe oyo, ko la tango 4 jours, bi ko la tango pe le quoi na sorti na pourquoi donc voilà. Et la sepelé qui vraiment la marque robe. Vous avez ma robe moko vraiment la tango on a taille été. Ba les belles double limbi c'est ce qui couleur la vidéo de changer parce que là, toza 20 heures mais moi il bien ma casse n'était ce qui moi ou tu vois 20 heures mais moi il m'a bimi di banda et ne ba les belles dames là c'est une robe même ça c'est comme ça ils ont robe moko vraiment va tendre on a moi comme ça ba robe va flair c'est vraiment joli et la tissu on va tisser à il y a foulard vraiment joli et ba tiri biso doublure on remet kamo et bon mon ndenge ezali OK to meka robe na biso. Ok ma belle, là na meki robe na biso ya souka ya belle la bornette. Donc voilà, this dress ba les belles dames, oh my goodness. Et ça vraiment joli. Comme on a vu que comme ça na vacances, na li papa na yo, vous êtes vraiment à l'aise. Vous pouvez le quoi 4 jours na été comme ça, na li papa moko ya bien. Vous êtes vraiment à l'aise. Vous pouvez la sortir na pourquoi na talent, vous êtes vraiment à l'aise. Les belles dames, the dress is really nice. Comme vous voyez que bâtisse na biso ba plus comme ça, les belles dames ils ont vraiment la fashion et là I love the dress. Na pas mis la caméra pour moi dans des robes na biso ezali, ils ont tellement kitoko et ils ont aussi pepele. Et des filles qui bombent nzoto mais ça lui est sexy en même temps et ils ont un fond ça ne faut pas nous aller comme ça pour na émona na mais unité ce cosa comme ça même temps aux tambola ils ont vraiment pas pour na mutu ai ba qu'ils ont un fond ça fond c'est mon qu'on a ba qu'ils ont fond c'est mon respect parce que ils ont ya kofungwa maté vraiment joli et na mpanti na encore besoin mona ils ont vraiment mulaiti na sama kolo et na sima na biso c'est comme ça the dress is really nice by the belle dame ce qu'on s'appelle na robe ou na couleur ôté belle la bornette azana mona ba couleur belé mais c'est une vérité que le quête on a qui moi nene et na qui n'ont pas tailleur akangeli ka le quête parce que on a le quête ils a kinga munene na ko sabi noter mais noter à part ça robe na biso et vandi vraiment qui toko na sinda ki loko mususu te donc voilà merci beaucoup na belle bornette to continue la biso ba bilamba ko atindeli biso ba les belles dames toza na ba terre ba fête terre ba baby shower terre ba anniversaire beta tout na belle bornette ko la décider là na ko tia code promo na nga na écran et na ko tika mo pe na se ya vidéo et bloc surtout na l'exibino ba information na ko za na se ya vidéo to singi belle bornette merci beaucoup na ko sponsoriser vidéo na biso oyo ya lelo nzambe azala na biso nzambe abomba biso tukutani mukolo mususu tinate et kominatina bye.